Jour et nuit, administrateur fait à son monter ma stratégie. Soit que tu as une transition à 2 ans, on a dit que le deuxième mandat n'a pas sali à côté. À Rossala, on a prison. C'est-à-dire que dans le Togolais d'élection en 2028, il sera postulé pour les souches. On a prison. Il sera postulé pour les souches. Il y a un monde après transition. Donc, c'est une transition. Le coup, là, ça dit que transition, ça va tika la wada. Ah, ça fait des pouvoirs. Si tu sais gagner à mon nez, il y a des plans. Parce que quand on s'en va pour ça, adversaire, jour et nuit, adversaire fait à son monter ma stratégie. Soit que tu as une transition à 2 ans, on a dit que le deuxième mandat n'a pas sali à côté. À Rossala, on a prison. C'est-à-dire que dans le Togolais d'élection en 2028, il sera postulé pour les souches. On a prison. Il sera postulé pour les souches. Il y a un monde après transition. Donc, c'est une transition. Le coup, là, ça dit que transition, ça va tika la wada. Ah, ça fait des pouvoirs. Kabila azali sérieux. Mais oyo biso IDPS tosali tomilukeli makambo. Voilà. Est-ce que wana biso batutolobi yango ezali okiste kabo alobi yango ke tomilukeli makambo. Il ne fallait pas qu'on touche ancien président de Kabouya a dit clairement oui encore ezali. Encore ezali. okei koleve Joseph Kabila baimilité okangi biloko na nyonso efonctionne lisusu te. Et à ne pas oublier sur à 100%, il y a Bobengo ya Kabila, 50% ya Bobengo na ye ezali awa na Congo. Ozona baka malabo. Balongoli baimilité soi-disant bango balobi balongoli ye. Soki bolongoli ye, bongo la loi spéciale article 8 sur la loi organique. Alinéa 7. Bolongoli yango? Bolongoli yango? Ce qu'on a fait, qu'on soit décision, ya koloba kokanga ancien président de la République, nous sommes pour Joseph Kabila. Ni pour Corneille Nango, ni pour Tshisekedi. Et nous sommes les défenseurs ya mauvais gouvernement. Lorsque tu constates qu'il y a une violation à la loi, tu côté les mélanges. Il nous donne avant pour que je comprenne. Awa Bolandi, provocation et bandit. Nanga. Et comme ici, moi. Baouti Kosala, point de presse lobby. L'avocat ne tombera pas. Baouti Kosala, point de presse. Balobi bazali kosela Joseph Kabila parce que auti kolancer les sources. Lokola kitaki na goma te, ango bakosele makambo bazali kokita sikoyo na goma. Aso kita lelo le fasciste, hein? Aso kita lelo. C'est Tshisekedi qui a bunda guerre. Alors no bunda bitumba. On dit qu'on est dans la soirée. Beta eta masasi. On sonne oyo ezali libéré. Excellence chef de. Sonne oyo ezali libéré. Wana nanga. Abito sonne maboko ya kufo. Alors le bagage na kokita na goma na kiti te kushima chacha. Bala moko soko ya tukukanga yo. Pomo kanga bien fomia na yaka kawana. Wede. Siko bazali komi tout la question. Akei na meshashete ba. Akisaye pour que ami la kisaete azali sima ya nanga.
Mandoki. Nini kuya comme conséquence. Mandoki. Entre-temps, biso makambo wana nyonso etali biso te. Ozala na koloba? Oui. Biso tozali na message moko. Tozali na objectif moko. Cohésion nationale. Cohésion nationale. Normalement, Kabila souligné la sous-canopie claire. Peuple est moko chiché, gestion de moi Kabila na gestion Chilabo. Pour Kabila, azali ko regretter te. Ndenge akizé ye. Mais Kabila azali ko regretter. La passation des pouvoirs oye vantaki. Après, on va bengaka. Tobengaki au fond électoral en 2018. Il a inventé successeur naye. A inventé Tshisekedi. Croyez que Tshisekedi, ndenge Zimboka tikeliye, akosala makambo ya malamu. Le contraire aye kobo. Est-ce que vous avez malamu? Réglé ya Kabila yango wana. Yango yokaka ntango azosala discours ya suka, alobaki ke nakei te. Je le viendra. Très bien. Nakozongo. Nakozongo. Pour enchaîner Chilombo. Il regrette. Pourquoi la moto ya tikeli mokosi? Akoki kokamba mboka te, Kabila bina tikeli mboka ya kiteni te. Nike. Natika mboka na makambo nyonso. Discours officiel. C'était la famille maboko bien. Augustin Kabila lobi boye. Nous avons commis une erreur grave. Kabila azali sérieux. Mais oyo biso IDPS tosali tomilukeli makambo. Voilà. Est-ce que wana biso batutolobi yango? Ezali Augustin Kabila alobi yango ke tomilukeli makambo. Il ne fallait pas qu'on touche ancien président de Kabouya a dit clairement oui encore ezali. Encore ezali. Encore ezali. Okei koleve Joseph Kabila balimilité. Okangi biloko nyonso efonctionnaire lisusu te. Et à ne pas oublier si à 100%, il y a Bobengo ya Kabila, 50% ya Bobengo na ye ezali awa na Congo. Ozona bana malabo. Balongoli baimilité soi-disant, bango balobi balongoli ye. Soki bolongoli ye, bongo la loi spéciale article 8 sur la loi organique. Alinéa 7. Bolongoli yango? Bolongoli yango? Ce qu'on a fait, qu'on soit décision, il y a l'ancien président de la République, nous sommes pour Joseph Kabila. Ni pour Corneille Nango, ni pour Tshisekedi. Et nous sommes les défenseurs, il y a mauvais pour la mort. Lorsque tu constates qu'il y a une violation à la loi, tu côté les mélanges. Il nous dit la pour que je comprenne. Awa Bolandi, provocation et bandit. Nanga. Les codes de 6 mois. Baouti Kosala, point de presse lobby. L'avocat ne tombera pas. Baouti Kosala, point de presse. Balobi Bazali Kosela, Joseph Kabila, parce que Baouti Kosala, lancé le souche. Le corps a quitté la goma, Angoma Kosele Maka, Bazali Kokita, ce qu'on a vu. C'est Tshisekedi qui a bunda guerre. Alors nous bunda bitumba. Beta eta masasi.
Excellence chef de. Soyo ezali libéré. Wana nanga. Abitosa maboko ya kufo. Ala nabaki na kukita na ngoma na kitete kushima chacha. Mara moko soko ya tukukanga yo. Pomukanga ngapi efomia na yaka kawana. Wede. Shiko bazali komitu na question. Akeina mesosete ba. Akiseye pour que amila kisaete azali sima ya nanga. Sima ya kosolola na nanga nini oyo koya comme conséquence. Mandoki. Nini koya comme conséquence. Mandoki. Entre temps, biso makambo wana nyonso etali biso te. Ozala na koloba? Oui. Biso tozali na message moko. Tozali na objectif moko. Cohésion nationale. Cohésion nationale. Amalaba ya Kabila souligné na suka lobi clair. Peuple ye moko asige gestion na Kabila na gestion ya Chilombo. Pour Kabila azali koregrete te ndenge akize ye. Mais Kabila azali koregrete na passation de pouvoir oyo evantaki après oyo tobengaki la fraude électorale ya 2018. Il a inventé successeur na ye. A inventé Tshisekedi. Croyez que Tshisekedi ndenge Zimboka atikeli ye akosala makambo ya malamu. Le contraire aye koboma. Est-ce que bozala malamu? Regret ya Kabila yango wana. Yango oyo kaka ntango azosala discours ya suka alobaki ke nakei te. Je le viendra. Très bien. Nakozongo. Nakozongo. Pourquoi enchaîner Chilombo? Il regrette. Pourquoi la moto ya tikeli mokosi? Akoki kokamba mboka te. Kabila bina tikeli mboka ya kiteni te. Nike. Natika mboka na makambo nyonso. Discours officiel. C'était la faille maboko bien. Augustin Kabila alobi boye. Nous avons commis une erreur grave. Kabila azali sérieux. Mais oyo biso UDPS tosali tomilukeli makambo. Voilà. Est-ce que wana biso batutolobi yango? Ezali Augustin Kabila alobi yango ke tomilukeli makambo. Il ne fallait pas qu'on touche ancien président de Kabouya a dit clairement oui encore ezali. Encore ezali. Okei kolefe Joseph Kabila balimilité. Okangi biloko nyonso efonctionnaire lisusu te. Et à ne pas oublier si à 100% ya bomengo ya Kabila, 50% ya bomengo na ye ezali ya wana Kongo. Ozona baka malamo. Balongoli baimilité soi-disant bango balobi balongoli ye. Soki bolongoli ye, bongo la loi spéciale article 8 sur la loi organique. Alinéa 7. Bolongoli yango? Bolongoli yango? Ce qu'on a fait, qu'on soit décision, ya koloba kokanga ancien président de la République, nous sommes pour Joseph Kabila. Ni pour Corneille Nango, ni pour Tshisekedi. Et nous sommes les défenseurs Yamobé Koyambo. Lorsque tu constates qu'il y a une violation à la loi, tu côté les mélanges. Il nous dit la bavon pour que je comprenne. Awa Bolandi, provocation et bandit.
avocat ne tombera pas. Bauti kosala point de presse. Balobi bazali kosela Joseph Kabila parce que auti kolancer lisusu. Lokola akitaki na ngoma te, bango bakosele makambo azali kokita sikoyo na ngoma. Azokita lelo réfléchisse. Azokita lelo. C'est Tshisekedi qui obunda guerre. Azo no bunda bitumba. Beta eta masasi. Excellence chef de. Sonyo ezali libéré. Wana nanga. Abito sonyo maboko ya kufo. Ala nabaki na kokita na ngoma na kiti te kushima chacha. Bala moko soko ya tukukanga yo. Omokanga bien fomia na yaka kawana. Siko bazali komitu na question. Akei na meshasete ba. Akisaye pour que amila kisaete azali sima ya nanga. Sima ya kosolola na nanga nini oyo koya comme conséquence. Mandoki. Nini koya comme conséquence. Mandoki. Entre temps. Biso makambo wana nyonso. Etali biso te. Ozala na baloba? Oui. Biso tozali na message moko. Tozali na objectif moko. Cohésion nationale. Cohésion nationale. Na maloba ya Kabila souligné na suka lobi clair. Peuple ye moko asige gestion na Kabila na gestion ya Chilombo. Pour Kabila azali koregrete te ndenge akize ye. Mais Kabila azali koregrete na passation de pouvoir oyo evantaki après oyo tobengaki la fraude électorale ya 2018. Il a inventé successeur na ye. A inventé Tshisekedi. Croyez que Tshisekedi ndenge zimboka tikeli ye akosala makambo ya malamu. Le contraire aye koboma. Est-ce que vous avez malamu? Regret ya Kabila yango wana. Yango yo kaka ntango azosala discours ya suka alobaki ke nakei te. Je le viendra. Très bien. Nakozongo. Nakozongo. Pour enchaîner Chilombo. Il regrette. Pourquoi la moto ya tikeli mokosi? Akoki kokamba mboka te. Kabila bina tikeli mboka ya kiteni te. Nike. Natika mboka na makambo nyonso. Discours officiel.